tokende tato bandeko nazobanga chauffeur nanga lanza batikeli telefone sa babetisi kosala chauffeur nanga zali atikali akuparoa oyeba nza tokende etali bongo yanga ta mosala lokola cortège anani elibala oyeba te so ayeaposa oyeba te mana afinga voiture na ngai afinga voiture nakoseli yango nazobanga mida nazali nanga bozwi te nayosaka mbongo amortise po mida jour afingi kotitanga o naosadirekeli na akosi te possibilité na ngai. Bonjour la famille CC. Bonjour Nabino Nyonso, bonjour à Christian, bonjour à la famille. Bino Nyonso pour partager. Vous partagez la vidéo, vous likez. Comme d'habitude, tout sur le monde qui a fait ya. Nene ya kelekelo na. Bimo Boyebi, Noëlla Madinga. Moi, en 1980. Voilà. Tu as évité sur les buzz. Tu as vraiment. Madame Solo a fait il y a 85 000 $. Je crois pas bon aller les Kébélé. N'est de connexion n'est à l'objet que non. Avec une bonne mais avec 85 000 $. Autant l'ambiance basée na mais dès la landé les vidéos avant ça, na mon moi peut pas crash déjà bana qui pas ya. Il y a une déconnexion de la Madinga pour dans la commune de Baké. Néné à tambo la gomme depuis ton petit pot quand il y a une ville au côté de la Moboy. En direct voilà. Au côté de la Moninga, bon tu vois les gens à moi va point les bijoux tant tout ça la analyse tant tout le monde a la vidéo. Du coup na zotia la vie non na nous Néné ya na Noëlla Madinga les bazali na nous na bonne terme bazali na kolokana. Ambiance na bango après tozotia ba audio oyo epanzami partout batutu bazoyo kango ke Nene akimi akimi Congo mais Nene akimi Congo te akimi kin te azane kaka na Congo bon avis de confiance Nene aussi moninga pesa ki ombongo na ye osombele biloko ko somba yo mo lobi ko sombika mukie tongo sombele mukie tongo salela ki maman na zali malade aza serment pourquoi to signaler que moninga c'est ça confiance ndi ezate moto aza kaka moto tolanda nana après bato bamoni baobenga bapona mama c'est faut bobenga amona kokoma faut bokoma po toyeba tosala nini avis de confiance opesa moto confiance mais moto emoa okende kotrahir po eza Noëlla Madinga apesaki Nene ya confiance mais eza lokola Nene ya azape yango. Voilà, ndio atepe Noëlla Madinga pe aza muta matatu ba osuka wapi so ba bonicité la problème to la nana ba voice to la nana ba message ndeke ba piquer analyser ça YouTube ba crédit ça la connaître par exemple on peut se amortir on va vitesse tenga ba suka 40 kasi bo ba tape suka 40 ko voiture yo c'est ça ou ba jiza pour na luka pe akota mpanzi okala na yebe nzela mena pupoli bana mibulu wa saki buzo belikio non kaka mbonga démortisser 20 et plus mon ça 10 depuis 2009 ba yebina donc 50 maman yanga ba putain mon quoi tout le monde peut 50 Wani chanto. Vous chancez moi. Direct chantage. Nani sabibo ye atambale na saki lekai. So moni na musashino. Atati roba. Yali puta. Na fula. So ko moni musashino. Noëlla Madinga zana. Na musashino. Na tomo musashino. Musashino anga tranquille. Ya musashino. Que ceux là entrés au thé. Bon, bisous que non quelque part. Donc on a 4 à dire. Zela manu zela non ba pas yokate, ba pas yokate zela. Zela. Il y a pas de secret.
Ngambilinga problème. Nabongisa senso ya osa ba direct oluka batu makambo osa pe direct osingi banzile bonga esa pe tabe eta mate point direct no ka ba kombo batu na ba bêtise ngata kombo batu ta otanga atene ngata yo butu ko to tika camarade Karine bano senga kufi na vie na beli tension ba nene ya ba Karine des sorcières na kotanga liste ngo peza munene baze belé bref baleki nyonso na ba internet na ba kabandoki. Mais na yo c'est ngawali angai ya pom de na kana c'est besoin 50 on va senga mutu nyonso tout na vie 40 20 20 c'est des amortisseurs eza koto tete koto funa bana 20 20 c'est des amortisseurs eza kota wenza mabili plus 10 mano besa na peso mbuti. Bonjour Anoïla Madinga Madilove. Bisous chérie, ça va? Ma grande sœur chérie. Yana nga motema mwemba tumususu na vibo ko bota mama moko papa moko te mais nzamba ti chauffeur na ye akomi pa bungi nzamo na so skita ke kote pa chauffeur non ah nzamba bele o point ngo kitaka makadam tala bandoki nzamba sala bon kata bilo na tuna adresse na luka bye bye bonjour bon dimanche bon kamano Anoïla Madinga Madilove bon dimanche à tous bonjour ok bye bye ngala ye koluka mushashino yango omwe mushashino Mushashino soko kutela Anoïla Madinga nzela so monye na saki leka mais so monye na mushashino atati la gomme obenga musunya bata toli ngayoti on ne sait jamais champion à la gomme fia zanga li papa bien ndoki au final en plein direct bote ya nene na bino aka munoko kota mamba batu fi mo batambola na la gomme ko banda tongo tipo kwa zo mata banzela zo kita leo latini alati basket mais na kenda ba course de non que course nde na la gomme le gomme tambisa azana mu course bona so 1 mètre et puis baksa sous la gomme na été c'est dans envoûtement et c'est dans nini et puis la gomme na kolongo ko banda gombe ti kingabwa asisa keti bandunduka na la gomme na kati bisous bye je vous aime c'est qu'après on peut savoir nomboté on a ma tour pour comme pour basenga mutu nyonso te na vie basenga ka mutu nyonso te na vie yeba batu no senga nous avons deux personnes en senga au cas où kiti ok quand mi ceci te nga banga vitesse ça linga ite nga ntambusa te kanga misu na yo Manuel to kanga misu na yo. Bonjour, vous êtes là? Bonjour, ça n'est pas bêtise, na bino abadi o bolo bakalobaka o yando singa batakumba malembe o yo kango. Te na banga vitesse. Na so banga nga tambola ka mbango to toki. Teke to kitanga matsa voiture na yo. Kutaka tete maliboso na après faire rouge to kiti. Poza sens. So là na volante liko mtu mwa banga mama mineno banga te ba bêtise ba. Makamene. OK ndati Chine. Aussi so ti ba direct na mina o sali ba bêtise. Après zo banga ngote ngo banga ndeni vitesse n'importe. Toki. Nga suka ngeza 40. Ka suka na 40 yanga ne suka na 100. Amalo to 100. To koko ma 500. Koko ma te pardon ko kate ya na komba nzambe. On va pas moi wandoki eh. Ah ba momba nzambe leo kana compte dimanche tout ça sérieux. Seigneur Jésus. Ba ndeko. Na banga vitesse wa chauffeur na nganda bo mi lobela mais ngaso na kumbi merka. Chauffeur on peut ndé. Eh manu malimbe te malimbe. Nini ngoko boni bo trop stressé ka to ke. Oh. Eh, no ya madingo. Oh. Affaire nini? Mama yino banga. Mano te makasto landana te. Eh, zana okete mona kwempo. Ona ko kulanda nto landana. Okasi mo boto akata baba na te mateme na otambusa bo. Oh. Mono pardon dimne ndenga so na banga stressé nga. Kasi kanga misu. No kanga misu ndeni. Soko kanga te toke. Te to kita. Eh, zela. Te manga mata voiture nga. Mono pardon te. Voiture na ba amortisseur keba na. Te saka yanga. Na sasa moka. Saka yanga. Kimbamba yanga imani. Na chauffeur na otambusa wa ni. Possibilité na ngai. Wa mizate. Mais surtout que les Pato. Bande ko na so banga. Mama, chauffeur na ngala za batika musique. C'est ba batika le téléphone ça ba bêtise zo sala. Bon chauffeur na ngazai. Atika ya kumbalo wa. Mais oye banza to kete. Italie, bon ya ngata musala ko na cortège anani. Elibala. Ayi bate. So ayi na po so ayi bate. Mana finga voiture na ngai. Na finga hotel ko se bien mo. No bon so mo te 140 ans hotel. Des amortisseurs. 20. C'est pour ton sala.
Alors, pardon. Là, on va zuiter. Là, c'est un bon amorti. C'est pour 1000 jours à la fin. Oh non, ça dirait qu'il est là. À quoi c'était? Tu dis bon. Possibilité d'engager. Ah! Kasi bon, tu as un crédit à ça, la connerie. Par exemple, on peut se mettre amortisseur. Non, on a vitesse, c'est 40. Kasi bon, tu as 40. Voiture. C'est ça, j'ai ça pour nous lukape, ma kota mpanzi okala. Parce que na nzela mais na poupole pana memo le wasaki. Comme ça. Vous obédikio. Non, c'est non, quand on a démortisseur 20. Plus mon temps ça 10. On demande votre. Ouais, calcul. Donc 50. Alors, coûter mon quoi. Comment on peut 50? Ouais, ni chanto. Vous chancez moi. Tala direct chantage. Nani sabino yes atamba na saki lekai. So bo moni na musashi no. Atati robe yali puta na fula. So ko moni musashi no. Niwe madinga zana. Na musashi no. Na kama musashi no. Musashi no. Musashi no anga tranquille. Ya musashi no. Je pense que ceux là entrés au thé. Bon, bisous que non quelque part. Bon, on a 4 à dire. Zila manu zila no batwa yokate zila. Zila. Ya na pas de secret. Ngambili nga problème. Que quoi tu t'as pas Angaye. Na bon ça c'est un on ça ba direct au luka batu makambo. On ça peut direct au singi banzile bonga. Et ça peut taper. Et ta matin. Et ta matin pour direct no ba kombo batu na ba bêtise. On a ça kombo batu ta. Autant atteindre. On a ça atteindre. Yo kutu koto tika. Camarade Karine, bano senga kufi na vie na belle tension. Ba nene ya, ba Karine, des sorcières. Na kota nga liste on pesa munene basé belé. Bref, balé ki nyonso na ba internet na ba kabandoki. Mais na yo c'est ba wali angai. Ya pour me déménager quand c'est besoin 50. Pour ba senga mutu nyonso tout na vie. 40 20 20 c'est des amortisseurs. Eza koto te koto te funa bala. 20 20 c'est des amortisseurs. Ah eza kota wenza mabi. Plus 10. Mano ba sika na peson bouti. Bonjour. Bisous à nous, là madinga madilove. Bisous chérie, ça va? Ma grande sœur chérie. Ya nanga motema. Moi bato mususu na vie beaucoup bota maman moko papa moko te. Mais nzamba ti. Chauffeur na ye akomi pa bungi nzamo na so skita ke côté pas chauffeur non. Ah nzamba belé. Au point ngo kitaka makadam. Tala bando kinzamba sala bon kata bablo no na tuna adresse na luka. Bye bye. Bonjour, bon dimanche. Bon dimanche à tous. Bonjour, bonjour. Ok, bye bye. Ngala ye koluka mushashino yango. Umwe mushashino. Mushashino. Soko kutela no ela badinga nzela so monye na saki leka. Mais so monye na mushashino. Atati la gomme. Obenga musunya baka. Tolé. On ne sait jamais. Champion à la gomme, fille à papa bien. Doki. Au final en plein. Non, en plein direct. Boté à néné à la bino, aka munoko kota mamba bat fi mon batambola na la gomme komanda tongo tipo kwa zo mata banzela zo kitaleo latini à lati basket. Mais na kenda ba course de non que course na la gomme. Le gomme tombe ça. Azana mu course bon so 1 mètre. Et puis ça sous la gomme. Na été sur la mvoutima et sur la nini et puis la gomme on a kolonga ko banda. Non la madinga munoko. Asi seketi bandunduka na la gomme. Bonjour la famille, bonjour Nina Beauté, partagez Nina Beauté. Oui, nous sommes abonnés à Maman CC. Nous sommes madinga munoko. Ok, na suka ndinga papolier. Alobi, Nina si à la gomme. Atambola nango partout na ba ville, à Kotawa, Kiniti Masina. En direct, boy. C'est que dans Makambo Izalaki. Bonjour à toi. Sarah Ndinga, partagez la famille CC. C'est que vraiment, Makambo Izalaki, ba benga, bo partager, bo benga to solo, bo landa nanu, to landa nanu, audio nyonso, ba vidéo, après, faut ko benga, faut ko solo, to epi pete so eza base. To ko créer, nga pe ko créer na nga base na Nina Beauté, na ko créer na nga pe base na Sarah,
Donc, créer nanga pe maman to créer zala nango. Makambo comment makasi. Comment nango. Mais affaire il y a $85,000 non. Yemoko alobi tu na chat après on a une vidéo on a chat sur voice. Ndenge yemoko a expliqué là qui en direct pas même sur tout le quoi. Voice a expliqué oui c'est vrai faute ezanga. Nazo ki mbongo pa la madinga mais maman nanga belaki yango nayelaki ka blo qui fallait nayele blo rebelle maman nanga non même maman belaki aza muto ba solo il fallait qu'elle explique problème né puis sur le maman be sarandinga na puis sur maman be ni na beauté de maman cc voilà so likambo ezali ngangi naza boye na expliquer muninga na so to solo bien ah maman tala naza problème moko boye defsanga donc yo zo sala bongo za abi de confiance muninga pe si yo confiance mais yo zo ok na mona ndenga mabe nina bota kovinga ce qui sentir bonjour à toi Lisolo Kaba ba kombo na blango ya ba Facebook to si c'est notre koto ndenge Nola Madinga azo chauffer nene ya bon to zonga na ba voice après to zonga après to kobenga après bon il cause absolument ba 1 heure du temps to landana Nakati bisous bye je vous aime c'est que après mon pesa binombo te on a ma tolo pour comme ba senga mutu nyo sauter na vie ba senga ka mutu nyo sauter na vie yeba ba tu non senga nous avons deux personnes en senga elobi maman biso Lisolo Kaba bi mbongo eleki ebele ye pas ondima te mais oui mbongo wana eleki ebele yaya akokozwa na ye moko alobi ke adefaki na ye mbongo mais monta wana te toyebi na biso ke banola madinga batravailla na bango na Congo babujaka baza bango bafille oyo babujaka la toboyi yango te mais montant de la bama bato internet mpe bango nde bagravisa ya makambo baza suka nayebi so mwana bayebi na bango mama cc te bayebi na bango Sara te bayebi na bango nina bote te mais so balobi babanda kososolo okima mboko tokote eza makambo Lisolo Kaba abini montant nde te oui ma chérie montant wana eleki ebele ye moko alobi zaskona tya ndenge ye moko azo koexplike tolanda na tyango tolanda naye te so na banjango ebandeli boyoka nayoka ngo ngapi ya kote so na tie ebandeli sauveur de l'humanité moi te yango nga mona yo telisango po nga na finga ya bato te nga na finga ya bato te yango wana mpe tomoni tombesanke mida osa direct na oki kokondane ete parce que aza youtubeuse mosala na biso yango wana so likambo eza fo toloba mosala na biso yango wana so likambo eza toloba me nga na fingaka te nga nabomaka mpe motu te yango wana omoi te nga mona boti courage malgré eza makambo ya soni mais na boti courage quand même nga mona loba parce que mutu mida koloba ayebi ne vérité te amoni ka ba message nde kei ba piken a analyser za youtubeuse anga loba yango nga mona loba peton no loba bona oyebi sabino ke nga mutu naza fautif nga mna fautif ça va faire 1 année depuis juillet année passée mano apesaki nga fa na sombele biloko moko ekoma Kinshasa mokie penza en tout cas zaki ya mbongo ebele une somme de beaucoup d'argent mais zaki du coup boité hein et depuis 2009 pat bayebinga maman yanga abela abanda malade na 2009 eza parmi ba raison oyo esalaki na 4 classe na 6 classe te pour permettre baleki nanga batanga abasalaka avesa liboso na partie gauche na 2009 et non 85 000 euros te yaya 85 000 euros te et liboso ezalaki nango ça va ezalaki nango ka tension après eyaki okoma diabète il y a 2 ans passés bayaki kokangi na malade moko makasi
En tout cas, ça m'a tout coûté. Tout ça, africain, il y a des familles où on soudé, les camarades qu'on a voilà, les solo kaba, qui est mon numéro 85 000 €. Voilà, bonjour à toi, Normie. Voilà, alors bien 85 000 €, mais là qui sont moko ebélé, que attilisé parce que maman va kobe là. Mais solo là na mutu, le problème faut que solo là na mutu. Yo bo zo pese ka ba promesse, zo pese ba promesse, no la madinga pe azani malembité. Allez, éclater. Obi ke mutu nyoso za nyonga mutu. Mutu na mutu ya obimisa ba somni. O sani. Yo kasi mama, no la bazana mo ka mino, kuma baza ba ona mbongo te. Yo mo ya memba mandike, to zo mama mo ke ba mandike ne ba ofinga fa yo ana. Mandike za na mbongo. So ba biba kangisa e. Aza na mbongo. Parce que l'été à Kanda, on a moins les conduits protègent la saliété. Mambo ils a raté. Nous on va te théâtre na baganga ka era likam. Bazala ka na mbote. Oui, Jos a bi vidéo ya kala bakenda ki ko sala ba course ya bana oui. Parce que tozong si vidéo kala parce que to mande bazala ki bato musu même so bato musu ba yeba na bangote ke no la madinga na nini ya bazaki boy bazaki na miche mo boy ana leki ponga na yebi trop pene zaki Karim Okondi ni bon nene apaza proche na bango so moni nene moni Karim Okondi moni ba Yvette Kalombo ndende bazalaki lo Karim Okondi ayane l'Europe ba banola madinga batikala na banene ya du coup yango to tie moi image wana po biso moni lisolo ba banango kikala après besoin qu'il ba vidéo yango ebimi ba vidéo musu na musu ba musu pe ba mona kité que bazaki vraiment proche quoi mettons ba hota la vidéo on va voir que oui que nene ya nanu là madinga bazaki vraiment na relation moko boy c'est ça du coup to la nanu nene ya ndenge pe azo expliquer quoi ndenge azo expliquer siko toroye parce que nene a pas à mabe ou ben nene a la raison ou bien a la faute parce que ndenge azo expliquer pour la maman là bas est-ce que même pour la maman là bas bon les qui a nene ne qui a nene ya te ngala pe so mbongo na nga o se la nga ba course o yebi ba tu va comprendre te na pe so milanga mo o so milanga chemise mo yo mo so okay pour le ko na ba kin ba discuter so côté na no so ba bilo yo moko yeba ndeno ko gagner mbongo na sima wala pe lo connait daki 20 €. Ça l'effort so monte na 13 €, yo gagner no 7 €. Pour fi yo yela ngaka mbongo. Ube yela ngaka eloko nga na tinda ko so mbelanga ngai. Na tinda ko so mbelanga yo se langa so ki ba commande ba mafuta. Ba mafuta na so ezali na ngo ba crème wana ezali na ngo 10 €. Yo o discuter na 6 €, 7 €. Talinga te. Nga yela ngaka loko na ezali na ngo posa. Les restes ils a yo cop eza rabongo yo cop okosa cop okoza mbonga mutu nyoso osala ngo ba dépense ya mama abino okosala ngo wa moi je vois la maman na Sarah ndinga abi de confiance oui c'est ça et là vraiment abi de confiance ndeka to loba vraiment tozongi lisusu to kavos bongo tozozonga mama so Sarah ndinga babonia mama c'est beau partager une union so Nina beauté beau partager maman Naomi beau partager tozongi na vos ya nene ya keleke ne bazana bato bakola lele kusena ebite moninga mwasi akosuka wapi tolanda non 1000 francs 2000 francs na kati. Il y a peu de familles où sont au bota quitté au lali na balabala, sont au bota quitté au lali libanda. Et chez ma mère naza moi à liboso, na délé kamibali. Vraiment batebe ba se ba ka mo rapende na se retrouver na YouTube. Et ça parmi ba raison on a mona ki ke kana kote kana nga ezo simba sousti. Na simba partout ata aso na 500 francs na 1000 francs et au sauver. Et situation pensée qui s'est dégradée. Elle a failli coûter sa vie. Et ce peut d'une façon on veut n'aurait pas raté. Et Nabilo comment nous atteindre ngana sombele. Une partie en bon on a utilisé qui en gros.
nayebeka ke na obunda mbangu nozongisa mais epesami ndenge epesami te. C'est pas seulement mano. En tout cas, je peux avoir de problèmes avec 2 ou 3 personnes. Mais ezaka obundi awa olamuki obundi et yo sabilo mususu ntango ekomi doit ne kangaki yango en tout cas ehumeli ntango esi nazuma moke naki obimisa yango na kuti bilo mosusu ebebi donc aza mokolo mbongo aza mokolo eloko c'est normal ke asilika afinga to atomboka eza normal parce que ye au moins aza na patience et nayebisaki eka elo moko nga nazaka moto so naza na problème je sais pas si eza défaut nakoka koexplique kobenga nsima nakoka koetale baproblème na nga te bato bayebi mama ya biso bayebi ye mais peut-être moto ayebi ye te peut-être on reconnaître ye na voix so amoni na nzela oleka ye mama ya biso azala pesé dans de 120 kilos lelo aza même pas na 60 kilos nga moko nayebisaki vaut mieux sida ke malade eza mabe makasi parce que abela bamaladi mo soki boki hôpital eza $50 $100 te obasali badialyse banini ekutaka déjà bokokende chaque semaine bozokuta déjà dans de 400 soki ezaki asali crise to asali arechite ekendaka mpenza bato bayebi nga dernièrement nateka bilamba nyonso ya bana ya boutique nateka wana 4000 francs nabeka te naosolde na nga mais ezalaki mpo nayebaka namonaka nakoka kosenga te nasenga moto boya namonaka esa soni alors que soki peut-être nasengaki nangai nase retrouver na basituation oyo te oyo naza yango lelo en tout cas naza na merde et mano ntango akomi otyanga pression naesaki nga biyaya mabe sekomi nasali mabe bilo ndambo oyo eza to récupérer ndambo tikelanga temps na bunda na miyebi loka mwa mikolo santé mama ekomi moins stable na bunda na beta baporte tokoluka tobongisa yango en famille na meka kozongisela o ata eoza mbala moko te mais je te promets nazongisela yango ekomaki wana namoni bapolisier bakoma oyo oluka ngai situation mpenza eza tendue esaki kelika moko mano réseaux sociaux erésoudra problème te ata oyena na réseaux sociaux bato bofinga nga parce que nao reconnaître ke nasali mabe eza habit de confiance parce que peut-être mbongo moto apesaki osalela yango likambo boye ntango kosalela yango likambo mosusu bien sûr ke eza malade mpe mwana moko te na ndimi mwana mama nazokufa en tout cas bato bayebi mama nanga bayebi ye bato bakola nanga bayebi nde mama na bokolanga eza vie eza situation evi nde basculaka yaya okotanga na makambo ba Gisèle mpela te bamama mutu te non nafinga mutu te nalobaka tout moment ke nayebi nini nayo oluka na YouTube e naya badistraction te non olela nanga te Stéphane s'il te plaît laisse-moi travailler aujourd'hui ok va prendre des beignets. Ekomaki situation oyo ekomaki vraiment très tendue. Nazomi le blaka réseaux sociaux et régler nango problème te. Lelo oya peut-être nene ya asali mbongo nanga boy. Asali boy en tout cas mabe eza mingi. Non reconnaître que nasali yo mabe. Mais je te demande un peu de temps. Je peux résoudre à 100% et à 70%. Nakoki ko résoudre yango. Mais tikelanga temps nazala l'aise. Nazalanga parce que nga nazaka mutu mona koka kola ça passe nanga te.
Moi, 2 ou 3 personnes basunganga na vie. Gamoko na meka kutana bango na meka ko expliquer bango situation. Na bi ke li kam peut comme mutako ko sili quand même. Comme en tout cas non yebate comme koko mambo. So ça qui peut-être du coup moi qui mbamba na la tambola nango na pesi. Nabi nazana na moi ta esika moi ta ya un sur un, ils ont une valeur, ils ont représenté l'autre côté. En tout cas, je vous dis, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Parce que Namoro, n'a pas été qu'on s'est retrouvé dans ma situation au côté. Donc, comme écoute, au petit niveau, le baquet. On a tel qu'on a tel lassé. Nazaka Ngamoko. Santa Mama Biso. Autant que ça balait qui n'a moi na grâce na motana un homme très responsable et mon côté moi na qui prend malgré tous ensemble mais à ça là moi na donc na mutu tina makolo côté moi na za na problème yango ba tika za ba nene o ça ba dépense pour na moi na nga na ça la kata dépense à 1000 francs papa na mo ça la rango du 1er au 30 bilo rebelle za nango ça qu'attend il y a qu'on récupérer mususu ba déposit puis c'est que mano tiki la qu'attend na sala na travailler na bunda na mona luka ba to na expliquer ba oli comme pas moyen na ko résoudre na ngango ekomi aza moto mon dernièrement tu as qui poste mon c'est que ba to nyonso tanga ba kombo na baza na ba on problème c'est moi ngam des problèmes ngale qui nos problèmes et Dieu merci et parce qu'on a beaucoup de dépression en fait comment on a bon réseaux sociaux so yebilika bwango oui bo finga nga parce que na sali mabe et non ndima ko finga mawana parce que non reconnaître mabe on a sali non ndima bo traiter nga de tout mais là on a yebi. Mais ça qui m'a non, maman Bisso, peut-être à son 2 ans on vivre c'est là médecin. Mais c'est l'autre Zambé, tu éviter. Mais ce qui a tabac ici 6 mois, peut-être parce que j'ai utilisé un bon nom. Et dans la vie, je te serai toujours reconnaissante. Dans la vie, ça qui est pérabi, au moins de pression, on a besoin de leçon à vie. On a un cliquant, on a moi, nanga. Attends, dans un koufa. À ça, l'impossible de te sauver. Parce que maman n'a pas dit bon, il faut que tu aies la koufa. Que comme la situation parce que la situation ce que ça comme manga vivant dans la boue. Donc tous hommes bon mana, ils sont ensemble. Mais dans ça est fort, dans la forte. Mais je ne suis pas forte. Parce que dans ça la mutu non talé la té. Na ebi ke ba fondement no fondinga na parquet oui a fondinga na parquet ta ki na ngate même dans le milieu nature qui dans la nature qui était dans l'ongole na sim ka tout à l'heure sur la 6 ah non son ça sim nanga ou le non so benga ngwa ke sim nanga zo leka nango na fanda na kana ndaku poso ba lu koso bibi na bezo libanda te to so da so amoni na yo te o kango te bakanga mutu ka so ba moni na fanda na kana ndaku na mwana nga parce que na yo mi lo bela bon nga mutu fona luka mbongo pona zoni sango na ese mano nga mutu fona luka mbongo pona réparer o kanisa parce que ça a raison oui donc makala oui mais so na makala donc zo mbongo ya zoni c'est l'autre et puis nga maman nga ozanga na 1000 francs yo mela yo somba kisi. Moi, je peut-être à grâce, papa n'a pas rejoint. Mais ils ont combo manga. Mais ça n'a pas force nanga. Mais tu n'as pas bien la tombe là, moi là le roi chacos. Et le na ko rasu ça pour voyager pendant 2 semaines parce que moi nanga ça prend ma amygdale. Moi ça ba fièvre à tout moment. Et quand mon a déjà soit bandit même que attaquer bon attaquer bon. Et lorsqu'on a été prison, donc ça 6 mois, 1 année,
peut-être mais ezako non mi boma so solution ezate bomena mi boma na boma na mwana ngai tokende pendant kokotikela mokili te et puis nazoya bato baconseiller nga bakoki koconseiller nga ndo likambo ekomela ya motu luka solution et lelo ntango mano namoni akomi akomaka déjà le 24 tosololaka et lelo ntango namoni akomi vraiment namilobelaki vobenga mona ya nabimisako na réseaux sociaux. Moi, je sais qu'elle a beaucoup de preuves. Et puis, vraiment, dans un conseil qui m'a rappelé. Voilà. Binomo bozolanda ba voice. Bo like, bo partager la famille c'est bolanda voice. Mutu nyonso aza posa ko benga. Mutu to na posa ko benga na ndenge azolanda. Ndenge nene akeleke la azoloba. Bo benga to solola. Oyoki nini? Na moi mutu abenga wa. Ya to zwaye. Oui, allô maman, bonjour. 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 Mais Nazala Aline, maman. Oui. Ah, wana lina lo banano likambo ya nini ya. Pe kwele liye. Voilà. Nene ya. Nene ya basepela na malera mutu. C'est pour bozo sala bezu. Ou bien eza ya solo. Nene ya yom to komo lela na réseaux sociaux. Ah nene ya. Nene ya ngala kamwe. Na kamwe ndenge ozolela na réseaux sociaux. Oh, okamwe po ani mama. Okamwe na ni aza mutu. Akolela te. Nene ya elombe. Nene azobanga prison. Ose bakoko kanga ye bakangi akomiboma obie nini akokotika mwana ete oh te kocha nene kocha mama na ote kocha mwana na oti yo moko. Nene a o eza ebandeli nene na réseaux sociaux. Salaire na yo yango wana. Oyo salelaka batu. Oyo ozolinga te ba mema na réseaux sociaux bosi sango bino mibale bosi sango bino mbale te. Aussi sango bino mbale te moi ça n'a pas azara monta réseaux sociaux mais otala ndenga sala ka émission na ye na propre pe na ba soin nyonso yo salela ka émission na ba manquement omoni et ali kambo so eza vraiment vrai likambo eza passe pe mawa bato bakoko site bakoko zwata ba ven ba mbongo na bango ba bero ba ven combien o bakoti ndelo mais à cause ya manquement à cause ya cœur dur. On peut se émission, ça la émission pour 1 million de boy. Vous avez que les tambours sont les airs en côté. Mais comme vous avez serpent, comme vous avez monté malibanga, au kanga monté manayo pour 1 million de touana. Nénéa, c'est bien fait pour toi. Nana m'a dit ce qui fait comme un nani maman. Nola Madinga. Nola Madinga. Kende na ye tina suka. Abi misambongo na yo. Mama baza famille, bakope kobongisa. Nene atango akaka batu ba respect, aye barate ke un jour ekoko kwela ye. Nene na osepia na malheur na yo te. Mais à cause d'un manquement, tu dois payer. Oko futa, zalo futi te nene ya yo. Aozolo bake ofinga kabatute, ofinga batute. Be mission bozo sala, bozo kata batumite ma morceau par morceau. Bimisa batu ba. Bo like, bo partager, mutu nyonso aza posa ko benga, nazo tia numéro na nga na sewana. Merci. Nazo plaignant. Mission ya humiliation et puis bino ba conteuse o bino botikali boye ba ko sala ka mission en cas de problème boye ndeni ba ko soutenir bino bonsoir mayele ba ko pesa bino ba $20 ba ko pesa bino ba ni ba bi million mutu boye finga ye o kangi pe mutema na poko sampe no lali onwe tani omoni moya nzambe omoni moya
mabele oka tozonyata o yango nde ezosambisa biso makasi neneya mabele kako tozonyata ntango ozomanke mokolo respect même madinga wana mokomsu na mutuka ayebisaki yo bino na bamankement na bino barespect oyo bosalaka na bemission na bino oyo madinga nakotindela wana zwa video wana nakotindela yango mama sese naza nango awa nalobi abo aza camarade ya madinga mais madinga na totalaka bango ntango basalaka bemission ntango asalaka bemission na ye asala bemission na ye na poliment na propre nyonso ok oza pembeni ya madinga neneya omoni yo okofuta omoni ndako oza nango wana soki mabele soki mpe ndako soki ya ba 30,000 ya teka kaka teka yango kaka zwa yango pesa ye moko lopango wana pesa ye yango komisa oyo ekotikala obanda ofuta malemi okendenga kasi général kaso mais mbongo yango mpe tozoyeba monta te mama mbongo yango mpe toyeba monta te bamisusu balobi eza mamu soki nani mwasi moko boya auti osala émission 85 ye moko alobi eza ebele mais eza 85 te donc nene alobi 85 eza ebele donc nene aboloba mpe prix yango tozoyeba mpe prix yango te voilà abimisi nanu maa miso ebelebele maa miso wana eshokaki bato me ntango bato bazongi jiga otino moboloba akuna batali balobi o mwai tosunga ye eza te yo moko ozolela olobi mpe monta yango te ebosi bofiche 55 nene ya 85 eza awa mama eza nango mpe montana te nene tolandi bavideo nene alobi ke wi aza na nyongo na ye ebele me akaopese ndambu me eza ebele me eza montant booloba te voilà ezala na moment oyo exemple lokola nani o mwana Fani Masudi mpona nini akenda kolanda ta nde Fani Masudi si azalaki na besoin mbo akenda kodefa 7,000 no 7,000 dollars oyo babrakaka ye kuna omoni mpona nini akende na babanke te nene yo ozolela po yo olobaka ke soki bakangi yo général kasonga obimiso soki général kasonga obimiso te baninga na yo bakonkezi wana bakosanselo 350 dollars bakofuta kolela te mama oza déjà bien oza mpe likambo ya joueur na papa wana azwela yo déjà charge oza déjà ok ozolela oui atita ça va oui maman aza déjà ça va pourquoi azolela il fallait basolola déjà balobi madinga asali yango bongo mpo ayoki ke joueur wana ye non est ce que madinga ayebi kaka oui allô oui bonjour naza direct mama sikoyo okati ngai mutu zala kata mutu wana bongo yo rappele bien rappele oka dans 10 minutes s'il te plaît zela loba zala kata si mutu ango loba alo loba merci ma chérie kombo nani na lobaka kombo na o ata kokosanga kombo kosi Sara Ndinga mpo naza Sara Ndinga mpe awa ok biso nyonso balingaka te yaya tokotaka d'accord ma chérie merci Sara nabengi yo na intervenir de kama mwa zuluba eza pasi mona vi babimta bomana mbeli akufa na mbeli nene aza mwana mabe moko namoni na kokoloba matatu nene ya te omona vi amama mwana ana mwana na ye babitola le mama tesenga na kota mutu musu bolamu ta musu ngala kota bila kutana na nzela ozomsilinga mais oui peut-être pas na biso tobota oba lona ba bidon oba otala poka na ziba za mbongo baka na azo trahi uninga poka ya kota ba zi ba ufuta ngo kaka nena
Ah bon? Ah, essaie de dépendre. Ah oui? Noé Madinga pas à Ramatata. Hey. Les problèmes c'est bon, on va passer au son babiloko. C'est ça. On va passer au son ma marchandise. Moi, j'ai pas pu. Bon partager, bon liker, Sarah Ndinga, merci na partage. Merci ma chérie, partagez, bon liker, ça maman c'est bien. Plutôt pour ma chérie. Bisous, bisous, on est ensemble. Voilà. Voilà, mutu nyonso amona ko benga na tie téléphone otoko kata abonné na nga moko azaki so a uté ko benga, vraiment désolé na janvier wata benga. Voilà, na moni eza vraiment ko sika na moni batini voice ça. Oh, batini voice. Tellement que politesse c'est l'équipe. Ça les missions, elles allaient à malam. Ça les missions pour occuper, au 4 minutes ma morceau de. Ça les missions, elles allaient bien, tout bas à édifier la émission aux ça. Et c'est une mission tout bas manquer mon autres la que non, on manquer mon respect, mais on manquer mon respect. Aïe aïe aïe. Si quoi bah toi ça y est, bah tanguer mi tema na bango. Bah c'est le cagnol. Ni kamuna cagnol. Voilà. Boyo ki on de kolanga tiki sous voice et silité. C'est là. Bah c'est le cagnol. Amakama bon makutu na le silité ba upeni kuna makamukutu na le silité. Bah ya ose le cagnol. Yo nene ya cagnol. Uko malaki we. Hey. Mama na ngai yo mama sisenga nalingi na ngate nani na koloba mingi te. Du coup bino tout bozolanda ba abonné mama sise baza vraiment ya ko silika makasi. Merci na ba abonné na tout o bazo partager nazomona bato bazo partager, vous partager
po bato bakota pe babenga bato batiela biso ba publicité na bango wana bo efasa yango bandeko na ngai botanga yango te bokipa yango te ba grand maître bango ba grand maître yango mona ye moko mutu azot boire un message wana vine eza nango bien te nga nalinga yango te faut ko efasa yango je suis désolé tout le temps so bato baza na ba live bazoyaka kaka botika biso si tobonga na biso boye koki tobonga na biso. Merci à toi maman Thérèse. Maman Thérèse a partagé. Maman c'est Ezanini. Pour na koti kalaté. Ah non tozolo belaka kalikambu ya nene akene ko na nino ela madinga nene akene ko defa mbongo adefa ki mbongo te no ela madinga pesa ki e mbongo asomele ba marchandise mais tant ya ki asoma ki nyonso ta bia asomele ka muke ya la otia nini ba voice de toyoka abia asomele ka muke mais du coup muninga pesa ki e mbongo le temps muninga zozela depuis année passée muninga zozela c'est Joshua te nyango yo moni makamno se éclaté boye vidéo ezana nazo chat boyoka téléphone eza ouvert mutu nyonso ada posa obenga bobenga po lelo tozo lalela ngo kuse bobenga wa moni akobenga abengi soki na tie voice sisili mama sisi akokata na mais mutu nyonso ada posa obenga abenga on est là tosaka boulot tosaka cop na biso tozo condamné pe mutu te toyokana pe nene ya toyokena mpona bi bato bakanda bazali mais toyokana no après toyeba nini tokoki kosala so mpe tokosala cagnotte tosalaka cagnotte mpona na nene ya bobini mabunda mama sete tosala mwa cagnotte esala mwa vrai bien tosala mwa cagnotte bapene naozela bapene na bino bobenga voilà tozongisi na voice ya nene ya voilà mais ça va. Dieu fait grâce. Ton locato résoudre en bas de maman peut-être va poster la mission na page à mano a commis parce que ça qui moi que les camoutrouki ko résoudre en mission mibale pour attendre yo commis dans les réseaux sociaux quand ngani yande mutu fona biloko wana eza nango mutu mosusu te mutu moko te na réseaux sociaux mutu on a cause de ça ma bébé mutu mosusu ko profiter non elle a peu boy et comme en cas de midi à 14h mais en tout cas na bato bomoni ba poste na biso bolimbisanga aza yaya ndeka nga lobaka nga na fingaka ba parents te na fingaka bana te en aucun jour maman mutu moko te na fingaka papa mutu moko te na fingaka yaya mutu moko te na fingaka et c'est peut-être mais pourquoi boy en fait c'est mon qui vous me ayez dans les réseaux sociaux peut-être et si que n'a pas autant ok ban ok na ça ok na ça de confiance ok siko donc on doit tant bon pour atabaka ninga non ça la prison. ok totia na voice ya Sarah Ndinga na mte so ti ko benga nga awa atindi voice ne Sarah soko zoyoka nga obengi toyoka na Sarah mama sisi ezanga Sarah Ndinga vraiment na sepeli pour na nene azui alekisi minene ngo asalaka ya pamba tuka te mama banyongo etikali Karine Mokonzi oya Karine Mokonzi adefi ba mama chine populaire wana toyoka pe ya ekobima en tout cas na sepeli vraiment pour na nene azui asimisa mutuka atika na terrain wana soko ke simisa na mama ba o malade asimisa Sarah Ndinga yo bongo na nene ya voilà Sarah Ndinga boya benga ki boya zu mama société Sarah Ndinga tindi ya e voice nazomona ba voice ezokota awa so bo benga te bo tindi ya bino voice so bo benga bo bengi voilà nazozongisa ba audio nazomona bato bazotina moni
2 personnes à Mazotinda Voice. Voilà. Aussi, on a Tinda. Voice, aussi, il y a un. Tellement qu'impolitesse c'est l'équipe. Ça les missions, ça les missions, et ça la malade. Ça les missions pour occuper, au 4 minutes ma bateau morceau. Ça les missions, et ça la bien bateau, ça la édifié dans les missions ça. Voilà. Et quand les autres rapposent, va vous. Et ça, mais surtout, manquer mon respect, mais aux hommes manquer mon respect. Si quoi, bah, toi, ça y est, bah, quand il y a un bango, bah, c'est le canyon. Ah, ma camabo, ma coupe, non, les cités, bah, au père, il ma camabo, non, les cités, bah, y'a. Banani baza d'accord pour nous faire la nini à quel canyon. Bah, bonne à maman, c'est ça, à mon y a intéressé à faire la nini à quel mois canyon. Maman, c'est ça, Zawana. Ma solo la car, on a ma voice et zo kota. Là, on a ma voice et zo kota, Sarandinga. Voilà, vraiment, na sipeli na voice na yo. Ndeka bozoti na ba voice, boti ndawa rubenga. Abenga nazo, j'ai la voice mutumo. Azo sala, o ezana 11h57. Non, azo sala. Azo sala voice mulai. Mutali boso abenga ki wana to kataki. Ye kam to sala ba voice. Aza malembe te. Apesi pe kombote. Apesi pe kombote poa. Voilà. To kana ba voice tozo zonga. Tozo ka ba voice na bino po mutu nyonso zwa. Idée à Rubenga. Pour babenga pe bongo te soki ozwi idée à Rubenga te, ozwi na comprendre lisolo te, moi po bengi zate. Faut comprendre lisolo après obengi. Voilà babona maman c'est beau partager pour to jali masule zali, tozo continuer nan. Tozo sana vidéo to yoka ya nene ya. Après soki ba voice ba yo ba Rubenga, mais o ba Rubenga te problème ezati botina no ba voice. Dans un moment de la voice, Isa Analine, ya maman Cécile. Merci à toi, maman Sylvie Mode, d'Allemagne. Merci à toi, Sylvie Kabeyawe, ton à France. Les gens n'ont qui binomi balé, ba Sylvie Nanga, ya Allemagne, ba Sylvie Nanga ya France. N'a qui bino, n'a qui. Bonjour à toi, Patrick Red, garçon Tatour. Voilà, n'a qui peut. Bon, on va essayer à 12h07. Toyo kana po bato bazo katana to ka voice ya 12h07. Oh, c'est si ka bato wana. Ma famille kelo. Oh, famille kelo c'est comme maman na yo abeli, ba famille wana ba bwaki maman na yo. Pour ceux qui malades des hommes à casse pénal ba yebi ke ndeko na bango moi c'est au côté na ye ba kotika yo mwana yo o bundana kaka na malade wana o bana kosunga mama na yo. Mais bozo komi monji satan bozo sala be mission lokola bosa. Bato bo bimenya ba famille ya. OK lote. Et le côté bozo kosa biso. Vous allez la grâce, pas à la grâce démo. Grâce démo, ça les missions, c'est non dengue ya zani. Maman n'est pas là dans l'église, maman n'est pas intercesseur nae. Pour qu'il m'obéisse, il grâce démo n'est pas là pour ça là, pour la maman nae. Il a zamba sungi. Voilà, du réseau 4, il n'y a qu'à m'amater, voilà. Ya bino ya donc zo mona nene ya ba bozo mona e pena ki asana famille kana za famille no era pe oya ba nani yo na kama ni kama ni nani nene ya ona maso kama ni nene ya oya ba te ko zaina ka ozaki na ya moko boya zape muta réseaux sociaux oya ba ka mote aye ba mote wa pa ye bien alobaki tanga moni ba yvette na makamela makamela mangeza ekopela kuna abaki bino bomemi makamela réseaux sociaux oyanga kutu makamela ngana me makamela réseaux sociaux kasi ya lingi komema na yango te ndire nyola madina mutamemi on a réseaux sociaux
ya lingai na ete po andimi kaza na faute ye vraiment azondima ngo koto wana azondima kaza na faute bon bongo pourquoi pas oboya mbongo bato si odie oboya yango nde nini oboya yango nde nini bidia bino boza puta confiance te boza bato ya confiance te mpenza bapesa okaka confiance obiba mosusu babanga mbongo ya bato te na kati na ovose mbongo ebele bongo yo moko bia te eza nango kaya soki 83 000 $ te mais ezalaki ebele oka mbongo ya bato ebele bongo bapesa osala osomba marchandise nini ya quelque olie yobanga ya makambo te ya fiyo coach ya karimo code oya coach ibenge ya coach c'est kaza makasi na kokoche akoche Noela Madinga coacher Noela Madinga akoche pa Noela Madinga koya ki apesi confiance On est surpris pour quel oya yo mama baneni na sociaux na réseaux sociaux yayo namoni mama Kati Kaniki akomaki Noela limbisa voilà omwana poso kolimbisa eza me makasi eza te wana biloko afali kupa poso kolimbisa eza me makasi nde eza te awa Sara Ndinga voilà Sara Ndinga nayoki voice na yo na vi voice no na partage na yebi so ozalaki wana Sara Ndinga bi wana kimoyibi voilà voice no nayokisi yango awa nayebi so ozalaki wana oyoka voice na yo nayoki voice na yo ndenge otindi mama Cissé moto to aza aposa kobenga abenga onela et plus encore yo leli uninga Karine kuta kona ki mafuta ezaki kozwa yesu na nzoto te akoma osaka na bana bitendi moi so aza mabe bokosaka na bana bitendi eza po basanu mabe ko aza suka ye soka asiliki ya bonimo ayakaka mabe akataka nyonso akopasola tokobongisa après Sara Ndinga dit merci je t'aime moi aussi ma chérie Sara Ndinga voilà selon bapleureuse nde balela kuna na bafemme oyo babotaka te ndenge bapratikaka mema mwana asala boye ezongisa boye melisa miliki tia zemi zala na kondima kobota lelo sikoyo etiki ya bango kuna ekomi yayo nenia yo bongo leli réseaux sociaux kitokos comme na filme Madinga kende na ye mama ako yo pe oza matata lokola mobali oza pe na comportement lokola nazobenga natia bino na video na ya m'appelle voilà police kaye mo aza très souffrante so na bimisa ye bino bafoto na ye lelo boye bokanisi eza 2 personnes mais c'est la vie tosenga na vie te makambo so ekomela biso mais je sais que je suis une fille forte peut-être esimbi te lelo lobi esimba ezalaki likambo tokeko ata kutu te tokobela na justice nasekaki katika ngai na travailleur na ngai nateka bilo na ngai na réseaux sociaux nasala badile na ngai nasala lokwa comme si rien n'était pour permettre ngai nazwaka babongo naluka korésoudre baproblème nango très facilement mais bano azaka impulsif mais bocomprendre ye mpe botenir ye rigueur te nga momu nafongola porte mpe koma boye e donc résoudre yango nosala oyo nyonso mpo nasala donc résoudre yango emalade ya mama na nga eza tellement très sérieux aleki na baopération moko ya minene alekaka na badialyse à tout moment aza kadanga moko na bino obeyaki fo kobota bana ebele botano mpe babasi parce que so balekelaka ya mibali bazalaki babasi toye toluka ensemble mais bana mibali boyebi ndenge ezalaka se boucher pardon
Donc, on a un coup de bakake. Bateau bomone peut-être na riposta qui. La riposta qui peut-être toute vérité n'est pas bonne à dur. Parce que msusu likabuboye saliboye. Mais donc on a parenté na makambo, donc on a banate. Mano de la makambo a teleki pour nanga la grande sœur. Donc bon limbisanga, msusu na poste nanga. Peut-être dans un au fond dans le bayangwana pour le moment. Ils ont bon rebelle. En fait, c'est un bon coup. Tout est à faire. Faut récupérer Babiloko. Nous sommes récupérés dans l'ango. Nous sommes en tout cas, ezaki ngamongo jour à souka tant de ça kaki na bi comme monta en tout cas la simba mutu. On mbongo ya ke ozui msusu 3000, 1500, 9000. Nini boye biko sombi boye bona lungana mo 3000 na sa mo boye na ko balusa na kozongi sa esimbité en tout cas c'est beaucoup d'argent. Et à la raison il y a aussi l'ika à la raison il y a peut-être il y a ko manifester ou pas manifester et là dans un tort non n'est pas que non la solution mais je vous dis non la solution là ça un homme fort na bimisa o fo na bimisa o erotikala ata malembe oui mais que to komi dans la justice ils ont problème té bozo kaye moko alobi bien que nene na keleko alobi bien que akoluka solution na bité babona mama c'est beau pesa état parce que alobi bien que akoluka solution. Bonjour à toi Nana la grande. Bonjour, Abi, bonjour, maman Cécile, bonjour à toi. Voilà, ma camboisa minene, ma mbongo yo. Tu as vu, nene, babanga qui ont été dans la madinga. Nene, à quelqu'un a lobi que, après ça, qu'il mouké. Quelque chose peut mouké, ma relation la bango vraiment. Tu as vu, puis ce peut-être, tu as un poste, tu as somme, wana. Pour ce monde, ba bête, on c'était ba bibi à $83,000. N'habité civique à Béaoueto. N'habité civique mode. Voilà, banga. Bafio ya bien, bafio ya champagne, bafio bakinara Dubaï, le bon les grands mon pao. Hein? Bafio yo balingaka ala la place mo ya bien, ayo ka bepine suete. Ayo ka ngungita linga climatiseur. Hôtel ya kitoko, camp hôtel. On a fait pour ça anglais, on a pour ça chilouba, on a pour ça français, on a pour ça ya lingala. Na balangi mso na yebite orozango na balangi on attaque. Nana la grande bo que ne ba séjour na bino na hôtel campo. So OK pour na part maman Cécile, pour ça ba réduction. Sarah Ndinga so ozo kende. Voyage nous na Congo Kinshasa. Bo kende pas ya que bakanga na prison et ça problème té na ko assumer ngo parce que noye bakena na kenda boîte té na sala na ambiance té na conscience na yebi ke na sombela kango masanga té na sombela kango déjà que webi kana ta na kitoko té na té ka bilamba na ta kitoko té parce que nous attend ya distraction té ça va faire toujours que nous ça depuis même ça comme akati musala depuis 2018 tant comme perdre ma connaissance parce que il arrive à perdre connaissance ndayo kata musala et depuis na zakata moi la distraction que dans ça la boîte OK voilà ndeka na zoloba ba fille nyonso ya bien vraiment faut na le hôtel campo parce que ça hôtel moko on a lingalanga mulungete on a lingalanga nyonso eza kuna piscine songi oyo kabayuda o muluba oyo kabayuda kuna betama chaque samedi et ça la paie bien OK hôtel mo oyo ka banze momo bo na oyo kate na camp hôtel na hôtel la bino adresse à camp hôtel na c'est ba fille nyonso bokene na la grande avenue
Oui, nana la grande, andimi yango akofuta soki okomi na eta ondimi yango esi okobanda kofuta malembe. Voilà, oui, abanda kofuta yango malembe andimi. Ah, nana lombi, lelo ba nana la grande, nana lombi, basara pe baza mibale. Voilà. Mais nga na yebite, nana lombi, bonjour à toi. Je crois ba téléphone eza na bobenga to solo la. Je crois 83 000 $ kindo kite esali nango nini wana asali nango nini wana mbongo ya lopango na matadi na biso alala rape pongi na butu aliaka na ye pe à l'aise na oki nzoto mali. Nana lombi nandimi te eza 83 000 là. Nandimi te eza 83 000 $. Mais ye moko lobi ke mbongo yango eza ebele. Mais eza 83 000 te. C'est ça le problème. Mbongo eza ebele mais eza 83 000 te. To ozela de to zabwe maman c'est pas genre ba voice. Sauf que na zuba voice na ozonga na bino mais abi bien que mbongo eza ebele. Bon, mais je crois pas que les a 83 000. Nana la grande Abi, merci pour la publicité à hôtel. Oui, hôtel m'aura bien cap hôtel. Dans autres la vie non peut bozo mona bolandana. Parce que ça a raison, oui. Donc, il m'a calé, oui. Mais ça m'a calé, donc, dans un bon raison, c'est le tout. Rompre avec un quotidien trépidant, suspendre le temps, se ressourcer pour accéder à un univers de... Moi, on a peut-être la grâce, papa n'a rien reçoit. Mais ils ont mais ça n'a pas force hôtel camp hôtel eza place oyo bomonaki ndeko na biso mwasi pardon ndeko na biso mwasi Yvette Kalombo asali émission na ye na Héritier Wata photo moko pezana Yvette Kalombo akangi koto Wata Yvette ye moko mokolo camp hôtel azaki wa monsieur camp hôtel mobala moluba mobala 2 mètres keke na yebi koute nde na osala publicité voilà ye moko azalaki wana live na droite ezalaki Héritier Wata au milieu ezalaki ye moko campo na gauche ezalaki Yvette Kalombo hôtel oyo asali na Héritier Wata camp hôtel moko kitoko nga kenda kuna po bakanga Facebook nanga bonga bomona nga ya tiela bino vraiment ba image on na zone hôtel kuna ba séjour nanga eleka kuna kitoko makasi to lobela nyonso pona lembo na bango pourquoi pas na sala publicité sarandinga bini akende kosenga mama Olive sarandinga boza batu moko ya kande nana lombi albini mama Stécé na vie il faut kosala oyo eza na niveau na yo nyongo ekangoka yemi mokeke oluka makambo ya minene boye. Voilà, oui mama Lombi oza na raison. Nana Lombi oza na raison. Oui, bango balingi makambo ya minene ti. Siko tolobani otala ba obi tongo to ba kokola bo tanga na baninga muninga kusisoka ye abani kosala avantage pa na bango. Bana biso toza kaboye, bana biso mais mukolo banga bokele pa na bango ola soka lipa na musika tioka musapu mais ala so lipa ba voisin complexe ya ngaso na ko na ngai nde na kolela na tikala ko kosa mutu te mutu ayebi mama Sise nde na kolela na kosa na te so na yebi na ngate na yebi te boke na ngawa boke ngi pa te po na yebi te mais batu musu baza bango bongo alinga mi mona bonga yo alinga la tsa danger mutu musu ka pala sata mama abota ye ayoka so na wanga la mama abota tala niveau complexe boba posa la nana Lombi posa la sarandinga posa la nana la grande posa la obino si boza na live nanga aw
totika na ba maman na ba papa bango nyonso égal parent bongo te bango nyonso égal parent siko bino bowanga na kabo dalibi bozana na tela bino hôtel Campo esi omoni na salle wana nde ezali kitoko bongo hôtel koto Ericha vandi hôtel koto Yvette Kalomba vandi baosala émission omoni bimi kitoko bongo bimi wow c'est hôtel Campo c'est Campo hôtel hôtel moko wow bafika ya classe nga lala kuna hôtel abo bozana sala bino eza face à Bralma hôtel mozo boké na part nanga bozana réduction Plénitude, telle est l'ambition qui s'est fixée votre hôtel de luxe Campotel. En ayant un environnement et une architecture hors pair, Campotel dispose d'une décoration magnifique, de la lumière, de l'ambiance sonore pour rendre votre séjour inoubliable. Campotel, un hôtel de charme avec plusieurs chambres bien équipées de très haute qualité et plusieurs suites splendides. Nous disposons également d'un lounge-bar, Wi-Fi, coffre-fort, salle de fitness moderne, piscine, un salon VIP, une belle terrasse suspendue, 2 salles de fête d'une capacité de 300 personnes chacune pour vos fêtes et conférences. Venez déguster de meilleurs plats de haute gastronomie autour d'une décoration extraordinaire. Campotel, c'est votre hôtel. Campotel pour un séjour. Oui, bonjour à toi Charlie Kouta. Makamwango Somo. Mokileta marana likuta. Soda likuta. Osuka kana masonge. Bafio banika kokosa même azana ndako libala. Mobala spécial ne mbongo te. Mobala somela ke saki te. Mais yeso abimika akute na saraboui. Akute bena nana boui. Nana la grande ben nanda lombi be sarandinga. Akute na binoka. Abandika likuta na likuta masonge. Mbana ngalo pesa nga kadwa saki te. Mbana ngalo be zonse batu wana nde baokini na banyongwa bongo. Ici, situé en face de la Bralima dans la commune de la Gombe. Contactez-nous au 081 58 59 446. Rompre avec un quotidien trépidant, suspendre le temps, se ressourcer pour accéder à un univers de plénitude. Telle est l'ambition qui s'est fixée votre hôtel de luxe Campotel. Voilà, vous savez dans hôtel en quoi? Bon, mon hôtel, talani na tchèque non amné, Campo hôtel, ce boké n'a pas ma cessé là-bas, séjour n'a bino code des agara, code maman cessé, ba chambre les ana ba réduction, kuna ba wifi eza gratuit, ronyo comme na tuna ke kuna na nyo comme até, na nyo comme pona wifi. Bon ça bientôt na okende hein. Voilà, bala mulugo yokele na okende, vacances na toujours na Campo hôtel. Na bika malgré que Facebook on kanga du coup bablo na nyon ce que na Facebook ya liboso. Voilà, hôtel moro vraiment wow, tranquille, transport facile. Ça rend dinga bini kitoko makasi. Hôtel moro tranquille, ba américain nyons. Ko ba linga Yvette Kalomba, ba américain. Na bino yo wana asali émission. No Campo hôtel, tous les américains bok no la na Campo hôtel. Ba obi balingaka Karim Okonde la Chine. Maman Cessé a sali publicité ya hôtel Campo hôtel. Boke pe kuna boko passer ba séjour na bino kuna ronyo ko na ba direct pour na ofokera na réception. Olobi na za posa code. Mbala moko bako discuter te ba tieli o code. Wifi na wifi. Na nyoko makuna te. Ku réseau kata na bo groupe mbala moko attaquer. Hôtel wana fati alala kuna. Donc, tout le kuna Fati azalaki, wana Fati béton, a commis notre présenté. Azala kuna ba photo eza. Voilà peneza hôtel ya Fati, et ça hôtel ya Walesa. Sarandi na bino, ba americano. Voilà. Fati alala na hôtel wana. So la Fati etikala. Hôtel oya Walesa ye moko kuna. Voilà. Bon, toi aussi, si ma Campo hôtel, tu as ma solo na biso babi ah, maman c'est tellement on les rambon on a ba partenaire na na on les rambon pourquoi pas ceux qui s'arrangent nga pesingai maman c'est celle nga promotion pesingai loko ngasko na salate au moins que muto sepelate ba kope yate pour biso to oli aka na ba promotion bonnet nga pour l'instant na lia na ba promotion nga oza lelo kona bien oza otika ba gagne na yo ozotika ba brésilien na yo oza magasin na yo. Non, ok, na sali en direct, na sali moi publicité, na tout un bon, c'est bon.
au moins que na défi na ngate na bona nga na ensemble biso to côté ba réseaux sociaux oyo ensemble non pour rien ba fia ba complexé wana awanga na papa bango awanga na mama bango awanga na ya na bango alika ko defa non biso to da bongo te voilà j'espère bolandi live à maman cc nazo ça audio mo ezaki awa na moni bato bauti na ba voice bongo to tia bawo baza posa obenga te même si baza misa yango ba otaki ba voice bongo to zonga merci parce que moi vraiment d'amidal. Moi, ça ma fièvre à tout moment. Et là, mon ami m'a déjà fait baliser, même qui m'a attaqué, moi, m'a attaqué. Et lorsqu'on a été prison, donc ça 6 mois, 1 année. Peut-être mais ils ont condamné mon pas. Sans solution, ils ont été. Bon, mes amis, bon, là, mon madame, moi, on a fait tout qui est. Pendant qu'on va tirer la motilité. Et puis les gens bateau va conseiller na ba faire conseil na donc likambo comme la moto loka solution et les autres on m'a na moni a commis a comment déjà de 24 ans de solo la cas et les autres on a moni a commis vraiment na mi lobela qui vont bien no monde ya na bi sur les réseaux sociaux moi je sais qu'elle a beaucoup de preuves et puis vraiment dans le conseil qui m'a ramené les capons dans le cap bon ouais monsieur c'est encore ça moi monsieur c'est pour dans les urgences bon moi mais ça va Dieu fait grâce dans le cas résoudre on va peut-être ma poste mais mission n'a pas jamais a commis parce que ça dit moi que les camoutrouki qu'on résoudre en mission de balai pour attendre commis les réseaux sociaux car on a des réseaux to que la moninga mawa Teresia to que la moninga ma Teresia tala niveau moninga comme ba komi boma na mwana makamba boza jete batu musu ba kokana bango te bamsuba kokana bango te to mema to ki na ona molo to mema ona malembe nyola madinga pe fo aloba vérité makambo za ndeni ni montango za combien po biso to yeba réseaux sociaux za pema coach nene abika komi boma yo mama Teresa beza lukuta yaya ma chérie de moi makambo eza passe siko to ndima nani ndeni yo yeba keza ya solo beza lukuta to ndima nani andimi ye moko abika defa to moti nga aza boye équilibre au milieu du village nazo kendi nango boye voilà na boye ko kendi nango non to kendi nanu po ebandika sikoyo faut to yeba na vérité eza wapi to yeba vérité eza wapi na yebi te voilà yango to linga to yeba vérité nini ya ezani po ndenge azolobela o mabaya mutu ko mayele suki po mutu eza te mutu mususu quand dès le début on va wanga na te na defa ki mbongo te eza lukuta non andimi maman que oui na defa ki mbongo mais ça qui est belé te mutu abwaza mutu osala même cagnotte ya maman Thérèse Sarah to sale cagnotte ba nga maman cesse to sale ta cagnotte ata ndambu to aider mais so za 83 000 lettres au coraté so za 83 000 au coraté boza wapi bato batambola mpona Sarah to la botambola pe mpona nini ya kelekele bolingo eza te fo bolingo eza Mutu moko te na réseaux sociaux mutu pe on a cause na salle mabe mais mutu muso encore profiter non la pe moi la pe moi et comme on cas de midi à 14h mais en tout cas na bato on va poster na mission on limsanga asa yaya ngana no baka ngana fika ka parenté na fika ka bana te en aucun jour maman mutu moko te na fika ka papa mutu moko te na
tout à l'heure sur la 6 non sur sa sim nanga ou le nom s'appelle nanga la question de maison les kanango nafanda naka na ndako poso ba lokoso bébé na maison libanda te to soda so amoni na yo te okamote bakanga mutu ka so ba moni nafanda naka na ndako na mwana nga parce que nous avons le d'abord nga mutu fana mukambongo pona zone sanfo laissez-moi donc nga mutu fana mukambongo pona réparer okangisa parce que ça a raison oui donc makala oui mais ça a makala donc dans un bon la femme c'est le tout et puis nga papa nga en sanga dans 1000 francs on mélange ensemble bâti moi on a peut-être dans la grâce papa n'a reçoit Eh, maman Charlie Kouta, oza mongo. Pour la combat Kouta, wana ndeka na suka na otunaka so oza mongo. Maman Charlie Kouta bi maman c'est ata yo moko. $83,000 eza mbongo ebele. Eh pardon bati. Ya bon peut na bien. Na bien. Bon na maman c'est ngamba tu na sai. Moi c'est lo. Tenga biso to ba ka vérité, on to lobi boy. 83,000 eza ebele. Mais nene a lobi ke après ça qui est somme wana te. C'est ça après ça qui est mbongo ebele mais somme wana te. Ça veut dire mbongo ebele pe et ko banda par ça $3,000, $5,000 mbongo ebele so to vivre to banda ta na 3. Ça veut dire que cause à 15,000, cause à peu 20,000, au papa maman Charlie Kouta. Mais à lobi te ke la porte s'il vous plaît. À lobi te ke $83,000. $83,000 déjà bouquet. J'arrive. 83,000 pardon, on va prendre la porte. $83,000 de maman Charlie Kouta. Eza ebele. Voilà. Alobi après ça qui est bongo te. Nous sommes wanate. Je crois maman Charlie to solo to faire comprendre mon pied. To yo pape ne obi ke Noël m'a dit naza fille moko aza matata. Fille moko aza matata eza passe Noël m'a dit na azwa ka mbongo ni somme ebele bongo pire. Obi ko nene akane mabenga ke coach na ba ko coacher Karine Konzi. Moi je suis là très fort. Ebi ko coacher. Bon Noël m'a dit azwa ka mbongo ne bongo pire pour ça ceux qui ba course ba commande ne ceux ba marchandise et ça facilité. OK d'accord. Et ça facilité c'est que moi so ayebi pe ko bimisa mutu mbongo ayebi ko zwa mutu pena na place na ye pa bimisele mbongo. Bon Noël m'a dit ngaza malembe te na ndimite ke akoka ko bimisele mbongo bongo. J'espère na sepeli to sali live na bino ensemble ba buna mama sise biso la bino to zakaka awa bientôt pe na osala moi analyse muke pona sur la 8 ans même sous dans une heure to za midi 38 na rotala même toujours 14 pour nga la publier qui ba vidéo mo mi bari ya rythme sambu na tape na bon ezaka bino ndeta mama Sarah boye ndinga koti ayebi kaza bona mama sise atala biloko bino no sone boza ba bona mama sise botala du coup obi mama sise vidéo oyo na mona au clarté bon likez la vidéo s'il vous plaît, vous partagez ba maman Thérèse bino no sone bozana ba maman Charlie Kouta boko ba enlève tes baskets s'il te plaît. Aujourd'hui que non maman c'est vidéo tala ndenge eza batu base ba analyse ebele pona mobali ya pona la rythme sambu je crois sur la 8 ans tout ça analyse donc tia ba vidéo yango po bino mo botala bo loba po nga so na lobi ba mo ba abonné na nga ba lingi te je crois nga na komo ko langa ne bino bolingi nde bino bo memela nga ya mona ozokende bongo. Pour la respect na bino na lingi te nga pela selo mfu na tie abonné à contacter na longo pour la lingi vraiment na kene longo bien la lingi pas vraiment trop de polémique pour ma casse wana izate bien pour ça que le bezali mais soko zo ikala ki moi ça libala makasi wana ndi izate même aloba penda koloba ezali
Mais pourquoi tu monde en les autres c'est un peu respect faut zala. Ceux qui ont mis petit respect, maman c'est ça c'est l'effort. Azala bongo pour moi père, pour biso batabolingo père. Maman Sarah ndinga biso batabolingo père. Père azolinga te so botali lobi na sala vidéo mo wala ya mon père a oga. Na oki on kutuka lelo ki voix père ekota. Biso batabolingo père. Mo ba olinga te je crois. Yangwana moni ke na olinga kolobate posa kolobezali me makasi ezate sarandinga vini yango ozo omakaka sebe dikolo ya mbongo ya bato mama kinga wana ngo mama ki sarandinga wasu nani yango sarabenga nanu sarandinga benga nanu Maman qui a commis sous Nina. Bakoma mi kuna pardon. Thérèse a l'eau. Voilà. Bino, bobo mamoto. Bobo mamoto. Botika ba polémique. Ya posa pour le baiser mais ma casse exacte. Parce que ni soki bolingite, maman c'est ça loba, na loba te. Voilà. La moyenne à loba est exalté. Je crois. Que tout ça l'émission bien na vos sous na carte l'émission d'abo kaki vraiment na sepeli na bino nyonso bakozaki na live na bengi sous na ina carte la total na bengi voilà allô o sarandinga te ezanga mama sisi moi c'est qui soko boy Aga mama kingabwa maloba suka le bisi modinga mbongo aga mama kingabwa yepeza kwakete mema moliva ayo kilata mawati kwakete kwakete akesa dilaka na kisabu biso masango ale kisi maloba suka likweti okepesa modinga mbongo pena mama kingabwa yepeza akete ça Sarandinga yo bongo babito solo la to yo to omoni mabenda omoni bino mabonne na biso ba ebulanga na biso mbongo bino te bomema biso pe la derrière boye bango biso tsanga na le ezande yi alekisi kwa ifoma eleki azulanda Karine Mokonzi na Chine populaire na ebongo Nabi eloko nini elakisi ke ya olanda Karine Mokonzi Sarandinga so olandi bien yango na oto bakena bengi moko coach ayebi ko coacher nene aza très fort nene ayebi ko coacher yo so mona ke nene ya na tiaka ba vidéo ya kala botala nene ya bazaki place moko nene ya Karine Mokonzi na manifestation moko na yebi so ezaki ya nini bazaki nene ya Karine Mokonzi na ndeko na biso ya Grèce onani Glo Roland Oki Glo Roland yo kaninga zo présenter nene ya alobi oyo eza nene ya kelekelo oyo apesa Karine mutu makasi oyo atina Karine Mokonzi afinga yo ka niveau c'est que loba nene ya mama kinga bukite ya mama basaka le ko ayiba na yipeza sito lebi yepeda kwa kini akesa dilanga ayo kelema wate to ka boy ko zom sambong ke do kara dilanga so na bakumba na bakende kanya makasi sito lebi mama ngai kanya makasi oyo kanya makasi se boyoki bien mama Sarandinga bengi na dernière minute alobi balembi makambo ya nene ya kelekelo parce que eza soni abi eza soni vraiment niveau oyo tokomi nango ya makambo oyo vraiment babonye mama Cissé mutu nyonso oza ba information ndeke ezalaka basarandinga bazalaka wana mpo mama Cissé batu tu bazalaka wana bakandi bonjour à toi Kandi j'espère na posa ki ombote batu tu bazalaka wana mpo na mama Cissé soki bomoni mwa lisolo ezali lisolo ekoti bomoni mama aza na retard botaka mère à 5 enfants faut qu'il peut bana ou qu'il peut père taka biso bato ya bolingo makasi vraiment toza ba difficulté wana makasi ya mpo na okota ba live mais soki vraiment mwa likambo ezali otindelinga voice obenginga
na ozala wana mpona ko répondre bino. Maman Cessé alingi bino mingi. Du coup, na bosani sourire nanga, j'arrive. Ordinateur est bloqué nga. Na sourire. Voilà. Ok. Bozala bo kochaka mère na bino, maman Cessé, maman Mokonzi. Taka mwasa mobutu. Bo pesa nga respecter. Namna kwanza bino mboka, bo pe nga respecter. Ata lelo maman Denise aye mais ngani na zayi maman Mokonzi madame. Faut pas kochaka nga soli kambuza. Bo benga nga. Voilà. Merci. Nazotia voice ndambu. Après na pesa bino bambote. Toi aussi, ça peut pas retardateur, par exemple, tout le monde a tout le monde ce soir. Ah, bengi. Tant qu'on benga, nous sommes obligés de tirer à coup. Mais ça, de mon force, là. Maintenant, je vais bien la tombe, là, dans le roi, ça cause. Et l'autre, n'a pas su, ça fait pour voyager, pendant 2 semaines. Parce que moi, dans la ça prend ma amygdale. Moi, ça va fièvre à tout moment. Et là, mon ami m'a déjà fait baliser, qui m'a attaqué, vous m'a attaqué, vous. Et lorsqu'on a été prison, on ça 6 mois, 1 année. Peut-être mais ils ont dormi, bon. Son solution, c'est athée. Bon, mes amis, bon, là, mon madame, moi, on a fait tout qui est. Pendant qu'on va tirer la motilité. Et puis, les gens, on va conseiller, on va faire un conseil, on va donner comme la moto. Donc, la solution. Et les autres, on m'a dit à combien à comment déjà de 24 ans, selon la carte. Et les autres, on m'a dit à combien. Vraiment, on a mis le mélaki. On va mettre le monde ailleurs. On a mis sur les réseaux sociaux. Moi, je sais qu'elle a beaucoup de preuves. Et puis, vraiment, dans le conseil qui m'a ramené, mais les capons dans le campo, ouais, je suis dans le conseil, je suis pour la urgence, mon robot. Mais ça va. Dieu fait grâce. Donc, nous avons résoudre. On a peut-être ma poste, ma mission n'a pas jamais commis. Parce que ça dit moi que les Kamoutouki qu'on résoudre en mission de Bali. Pour attendre, ils commis les réseaux sociaux. Car on a des moutons, on a des moutons. Les gens ont moutons sauté. Moutons, quand on a les réseaux sociaux, moutons peut. On a cause à la salle, mais moutons sont encore profiter. Non, elle a fait moi, et comme en cas de midi à 14h. Mais, en tout cas, dans le bateau, on a poste de mission, on a mis ça là. Azayaya, on a fait la parenté, on a fait la banate, en aucun jour. Maman, moutou, moi, quand elle en fait caca. Papa, moutou, moi, quand elle en fait. Tout à l'heure sur la 6, non, sur sa cible là, où le nom s'appelle vraiment la question de les canangos. On a fait un canada pour se voir le costume de la tête au soldat sur la monnaie, en camoté, la canamou, tout cas sur la monnaie. On a fait un canada parce que nous avons mis d'abord. Nous avons tout fait dans le cambon pour la zone de Sanfo. Laissez-moi donc, nous avons tout fait dans le cambon pour la réparer. Organisation parce que ça a raison, oui. Donc, Makala, oui. Mais ça, on a Makala, donc, bon, la raison, c'est le deux. Et puis, là, on s'en a dans 1000 francs, on met la vie à 100 bâtis. Moi, on a peut-être la grâce, papa n'a eu rejoint. Mais ils ont voilà. Na moni message moko awa na habité à clavier onjiba na habité ndeko nanga communauté ya kufa yo moko na mwana te yo bongo mama Thérèse azon ici ba fille oyo babangaka te koluka ko mati ekiminga
voilà akufa mama akufa ye moko ndeni yo bite ba mama bakufa kana bana même biso na Paris awa nga yebi sœur na nga moko ezate lisolo akufa depuis aokeda ba 6 ans hein sœur wana assemble na église d'abali na église ya Kimangiste du quoi que na vacances donc ake vacances mobali na ye abengisi mwasi ayebisi eboyabi boya na mwasi wana aza mwasa moningani po moningani azala na problème ya azali na problème ya moi ba garçon so ba timide ya olinga basi tout du coup awumeli na France azala na mwasi te nde na Kinshasa kuna ba mona fille mokuna balobi ke babaleli fille ana garçon wana mwasi skoyo batisali ka système mwasi na mutu azoya na mwasi wana na Afrique nzoka te lisolo ezalaki bongo te mobala expliqué bongo mais donc bakomi na mwasi wana tema moninga azali na ndako te mobala alobi ke non moninga fo vandaka na yo na ndako du coup so bazwi place bakei tonton na pas oya sera na pas olama bazolia makambo tu ye ayebi kaka aza mwasi ya ami ya mobali na ye moko mosusu sera na keka mosala boye soki abosana ye nini azonga boye akokuta mobali na mwasi wana ayoki makelele du coup afongoli pena porte ayoki pena makelele mo abia te afongoli boye afrakako mobali ni na fille wana nzoka te mwasi wana azali ne ya camarade mobali ne te omona ta bamama nde bozala na balive mama sese comme susu pena na tie live mpo na analyse ya bapere kaka bokota nde bokota boye na beti mwana beti 100 personnes fo bokota tosola na makambo bapere makambo bombanda makambo moko boye totiki na bapolémique ya baoyo mpe nyonso oyo tokota kaka na page po toyeba makambo toomona na bandako na biso ndeti babiso tobala tosali 20 ans tobali 20 ans de mariage ntango mosusu baninga eba bakosakana nga na bule na nga na bi etika na bala nasepela terme moko ndeko na biso alobaki naotonga na histoire ndeko na biso ya comédien ndeko nalingaki vraiment mingi Aminata la fille de son père alobaki abi ere bino boolukaka bodesinaka mibali nga nazwi na nga mobali nga mpe na raisonnaka bongo bamere voilà alobi ere bino boodesinaka mibali ya poni ya ye mobali ne wana oyo baofinga wana Aminata eza mpe biso ntango biso tobalaka ntango so baninga na biso ere wana yebaki ere biso tozali na France concert o concert bamusicien o bamusicien ambiance ezalaki ya gogo bamusicien nyonso bakufa bazalaka Paris ezalaka makambo wana Paris kaka na Belgique bapeye mosusu ezalaki te bandeko baza na baswisse baallemagne o wapi bakonike kezo bakonike bazalaka ezalaka mika Belgique kaka na France wana mpe biso tobi te oyo natimbaki mpe vision na bitika père asepe na nga bia bala nga pourquoi pas nakota na nga na bala na vanda nakota na nga na vanda moko mpe tokimi na bapolémique tokoti na basola bapère tokoti na basola bamare tokoti na bafille oyo ata mobali asombelaki esaki te aye kokosa yo Teresia aye kokosa Normi aye kokosa bato nyonso oke père moto asombelaki apesaki ye kado fo tobeta ye mo masola bongo nazongi siko na lisolo na baobeta sere na biso nayaki akuti mobali na ye na mwasi na chambre sere wana akoka te abetaki bana na ye atie mpe na église na bango Kimangiste na oprécise aloba ye mpe problème yango mais tema akokaka te obisera na seni azwi mwana na ye mobali epoke ala mwana na azala bona ba 5 ans baokende kobwakama na gare ya train sikoyo mwana na ye amoni mama vrai lisolo naobeta yango moko mosusu mwana na ye amoni ye jeune fille na ye atuni maman tu pars où maman répondre que maman bango ayebisi non je pars au marché de Sarcelles maman bango akosaki ke ake marché ya Sarcelles na leki na ye wana nzoka te baba okende na bango
marché ya sarcelle. Ya azui mwana na oba po ndenge ndeko na biso nene alobi akomiboma na mwana nde pe ndeko na nga azongisi awa. Mama akei na mwana wana bako bwaka na gare ya train ya RR. Mais yaya sikoyo abi no yo mama pourquoi yo ngoki mise classe o na sala tate na sala rendez-vous na kozwa mbongo yaya chance kaka nzambe asalaka abi non pesa la kotike na classe leki na bika bongo azwi leki na kotike na classe. Mama na bango tanga akei même pas une heure ba annoncer que oui ba annoncer que oh moi si mon boya kwei très batterie sont comme perturbé bato misala moi été nous avons raté maman na bango sœur na biso congolaise vraie zaïroise assemble na église à Kimbangiste akufa bongo na quartier na biso bato ba yebi mama cessé nde na obeta lisolo bo ba yebi mais alinga ko kende na mwana na ye ba mususu mona ake soka bia kufi atiki mwana na mwana so mutu so aboko lete ndenge alingaka bokola mwana omona osakala mwana ne bake komiboma me tosambela mpona nene ya asala yango te afutaka anyongo abundana kaka bayokana afutaka anyongo nde ndeko nanga moko alobi aoluka général Kasongo so mpe bayebeli na général Kasongo bayeba ndenge akosola anamiable bafutaka anyongo komiboma eza nango na ntina te bamasolo ezalaka nango ebele ya kobeta la famille cessé me wapi tan tandete yango mwana mona takana nanga ba video posa koloba me wapi tan posa kolimbisa me makasi eza te wana fale ikupa. Voilà, merci na bino namoni bozo kita bozo mata bato balandi video ya mama CCT bo bandela ngo na page bolanda video ya mama CC tolobi ka pona nene ya tolobi kaka pona Noela Madinga ne bazana bazaki ya na leki to bomona ma video na bango. Bonjour à toi Arlette Mouchia ya ba Mouchia. Yes, Ami Bomate pourquoi Ami Boma po ni mbongo mutu asala mbongo akobeka ye moko koluka solution hein so asa amoika oteka surtout aza lopango mona oteka teki lopango wana afuti ba nyongo bayo kala kana na Noela Madinga. Je crois pas que mbongo eza 83 000 non 83 000 te na je crois pas là 83 000 te mais mbongo ezebele po mo alobi ke mbongo ezebele mais obika biso pe bato ba réseaux sociaux surtout ba ese bazui ba mama Kongo bazui ba Amida Taylor azui bato bazui bango ndi ba esa makambo ne po bango pe mazana ata ya kovanda ko abendi kita vandi na ti lobby akovanda na ti lobby mama makambo nyonso nani nazabe mama CC na zako mutu pa tindeli nga makambo mutu na lo natali kala bi makasa ko lobeza nango moni nani naza makasa ko lobeza mais mon père bana bomi moto otindela moto musu sala na otinda koza copte omoni pe loko mo boyo bi nga na osala ngate otindela moto musu asala na bomi na nga moto na bonanga. Voilà, ma solo ezebele mama c'est ça va ça la no programme beta ma solo tema biso toza bato bolingo to beta be ma solo bolingo ma solo ba père mo rola ça kolamba ce qui t'ezali to kotaka moto ke ka molo so t'ezali. Merci na bino tout ba bazali na ngai mama Teresa avec moi sur ayeko ya bakoti. Voilà la émission est bandeli. Arrête beau partager hein. Bon la équipe beau partager. Oui la page na bino je crois. Tout le temps na bino. Ba tout ba graver au jiba. Comment on pena. Ndira ba ya Omar bongo boy. Changer ta combo. Limbisa za combo mais changer ta combo hein. Changer ma combo. Voilà, changer ta combo. Changer combo. Basata makomo mo wana ojiba comme no ba ivoirien Omar bongo hein. Voilà, merci merci na bino tout ba balinga mama CC émission na nga vraiment temps tu pas où pourquoi non
Mais portez moi le là bon là on OK, ferme la porte s'il te plaît. Voilà. Kia, on est là. Voilà. Tchata maman. Bah tchata on est là hein. On est là Kasongo, on est là Mbouyi, on est là Kiavuta, comment va Congo, bah ça pardon pour va comment tu na page mais aux gens pour ça autant gango mais makase ezati. Makase ezati. Ozo kamaka c'est ça so ndeti bo autant no facile. Arlette mushia ba mushia. Autant na yo. Bakombo ezali autant ebele ba Teresa Christinia. Yora bakombo. Bakombo tu eza na facilité aux autant. Mais bakombo mususu oyebi no otanga maison memayo. Banana lombi, merci. Tozali na mino vome bandeli bakombo mutu ezomona na te. Tozali na bino bandeli tina suka to suki wana. Nazotia émission ya Kofi. Après so na jui tant na robeta so lisolo. Na solo ya kobete ebele. Na solo ezali ya kobete ebele ya bolingo ya nyonso. Na tie bakombo ya bana nanga. OK. Te makamango yango bota bakombo na bino moko bota bakombo ya bana. Bota mama yango ba bibi kuna nani. Manuela kitoko na ba page. Atia bakombo bana na ya komi kolia bambonga bato. Ndenge na yoki na confirmer ngo te na oloba oyo nazo komba bana. Bota bakombo na bino moko bia bo créer ndeti nga kombo na nga mama c'était mais na créer. Na la kombo na nga pe mabete. Mais na créer comme moi ça facile. Obenga mama c'est mokonda ba mama, moi si ya moluba, mukashi parfaite. Voilà. C'est mal à la fin na baluba makasi. Na la Congo central mais na fin na baluba. Voilà. Merci na bino ya lingino mingi. To monani na mbalasima de na lobi kaka ba séjour na bino. Prenons na yo Teresa, c'est bien ma chérie. Te moi je ko omoni ndeti lelo live alelo obi ba Teresa bokoti 3. Ba nana bakoti soki 2. Du coup, so na bina tanga koma mutu. Fona kende vraiment non na prénom na ye. Na tangi nyonso. Po yeba kete maman c'est ça olobela kombobu. Du coup c'est ça. Je crois na pesi bino so bambote pe na bina bino so baboni nyonso ya maman c'est so boke vacances na kini camp hotel ezawana so boke bo pesi code maman c'est mukashi parfaite. Poza hotel na biso moko ya kitoko bo pesi kombo ba réduction et kezalana camp hotel. Voilà, camp hotel ezala pona bino. Ba américain nyonso bomoni bien que Yvette Kalombo na répété Yvette Kalombo asali émission na héritier wate eza na camp hotel. De bomoni hotel wana eza camp hotel. Tala ndenge bimi classe, tala ndenge bimi wow. Pourquoi pas bino pe bokeni ba séjour na bino kuna na face ya Bralima. Okinde kuna boko sepela bomona bino moke makambo ejali vi kitoko. Voilà. En ayant un environnement et une architecture hors pair, Camp Hotel dispose d'une décoration magnifique, de la lumière, de l'ambiance sonore pour rendre votre séjour inoubliable. Camp Hotel, un hôtel de charme avec plusieurs chambres bien équipées de très haute qualité et plusieurs suites splendides. Nous disposons également d'un lounge-bar, Wi-Fi, coffre-fort, salle de fitness moderne, piscine, un salon VIP, une belle terrasse suspendue, 2 salles de fête d'une capacité de 300 personnes chacune pour vos fêtes et conférences. Venez déguster de meilleurs plats de haute gastronomie autour d'une décoration extraordinaire. Camp Hotel, c'est votre hôtel. Camp Hotel pour un séjour réussi. Situé en face de la Bralima dans la commune de la Gombe. Contactez-nous au 081 58 59 446. Rompre avec un quotidien trépidant, suspendre le temps, se ressourcer pour accéder à un univers de plénitude, telle est l'ambition qui s'est fixée votre hôtel de luxe Camp Hotel. En ayant un environnement et une architecture hors pair, Camp Hotel dispose d'une décoration magnifique, de la lumière, de l'ambiance sonore pour rendre votre séjour inoubliable.
Campotel, un hôtel de charme avec plusieurs chambres bien équipées de très haute qualité et plusieurs suites splendides. Nous disposons également d'un lounge-bar, Wi-Fi, coffre-fort, salle de fitness moderne, piscine, un salon VIP, une belle terrasse suspendue, 2 salles de fête d'une capacité de 300 personnes chacune pour vos fêtes et conférences. Venez déguster de meilleurs plats de haute gastronomie autour d'une décoration extraordinaire. Campotel, c'est votre hôtel. Campotel pour un séjour réussi. Situé en face de la Bralima dans la commune de la Gombe. Contactez-nous au 081 58 59 446. Rompre avec un quotidien trépidant, suspendre le temps, se ressourcer pour accéder à un univers de plénitude, telle est l'ambition qui s'est fixée votre hôtel de luxe Campotel. En ayant un environnement et une architecture hors pair, Campotel dispose d'une décoration magnifique, de la lumière, de l'ambiance sonore pour rendre votre séjour inoubliable. Campotel, un hôtel de charme avec plusieurs chambres bien équipées de très haute qualité et plusieurs suites splendides. Nous disposons également d'un lounge-bar, Wi-Fi, coffre-fort, salle de fitness moderne, piscine, un salon VIP, une belle terrasse suspendue, 2 salles de fête d'une capacité de 300 personnes chacune pour vos fêtes et conférences. Venez déguster de meilleurs plats de haute gastronomie autour d'une décoration extraordinaire. Campotel, c'est votre hôtel. Campotel pour un séjour réussi. Situé en face de la Bralima dans la commune de la Gombe. Contactez-nous au 081 58 59 446.